tout banda ozela kena zonga te mais kena yena Kinshasa tokata ba vena biso lo ba Jakindala ki mukolo na yazo monate ki mukolo na ye penala na mutu lokola Ken Jakindala ba memie na okesete ba memie na eloko ta moni Ken mwana mukie ayena ba vitesse to atikira bango TV bakwa sana ko banga yo na bia bonga na ko banga Jakindala obeta yo analia wana ye moko atuna soka le yo etune dingo kuta ko beta ngate. Naloba na ba musicien bien. Na ba musicien, pona kozwa ba combattant eta nango je mukie. Obima na politique. Nazo courage te, nazo boya pe bango te. Nzambe tanga sali mukilo amoni soka zaye moko mukili etambola bien te. A créer Satan. Donc soko lingo landi Satan, soko lingo landi boy. Ngana za na gauche na za na droite. Mais ndenge selon na ndenge to landeli pena ba combattant bazo bunda. Baza na droit na bango par rapport ya mboka. Balobi musique ete même appel na distraction. Musique soka zongi na poto makambo kesila te. On a lobi na fali boy. Na bateau na producteur. Ba meka nanu ko kangana nu tension ya les 19 wana. 29. Les 29. Obi eza les 29 mais ba meka nanu ko solola nanu na ba combattant na nyonso. Voilà. Ba doser bango esprit concert beta mabien. Baza ba zairwa kutu ba zairwa obozo denga ba konzi na bino baza ba zero bazo konza mboko na bino to la kisabino to tali na na kanda fort ozo za micro te na ngana liango fort ela mbala suka boko ta masolo biso mo to yebi eske musicien ngo bino bolo ba fali aza musicien na bino boza ba Rafa Bonzeki yoka musicien Rafa Bonzeki Pecho Musunani Virginie na Marlène continue musala na yo Marlène continue musala na yo bosuka kana limite wana ndenge balobaka soki bozo swana na muninga basisa ba malobate kwa lobi boko swana mususu bomba ndam donc na yisi no na preuve bosuka na soki bo bakisi na sima émission na zoloba ngana ko so bino en charge en tout cas lokwa bino bolobaka makambo te to kolobango to bendani place mo na ko benga ba journaliste na finga bino mibale po bolingi bo bebisa musala mais makambo nyonso na Congo babalango sima mabe mais makambo nyonso na Congo babalango sima mabe mais makambo nyonso na Congo babalango sima mabe mais makambo nyonso na Congo babalango sima mabe. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambo na nga bien ya on a préféré na sala nga vie accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa
Le mois de mars, c'est le mois dédié à la femme. C'est pour le lutte des droits de la femme. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde entier, retenez que nous sommes toujours dans ce mois de mars parce que c'est le mois dont est dédié à la femme, à la maman, à la jeune fille. Et zali moi oyo bango, il faut pas reconnaître, bango, il faut pas reconnaître, il faut pas connaître, il faut toujours renforcer ba droit na bango, obiso ba papa. Il faut donc respecter les droits de la maman. Donc, toujours dédié moi, na ba maman, maman, la femme congolaise, la femme africaine, la femme du monde. Nous vous dédions ces mois car le mois vous appartient du début jusqu'à la fin de ce mois, ça vous appartient. Reconnaissez vraiment vos droits, ça sera énormément plaisir. Je vous promets que dans ces mois ici, de mars, na rosala effort, ya ko yamba ba maman et belé de façon pour nous de causer, de parler avec la jeune fille, avec la maman pour voir bisabiso, n'engeni baza comme on a évolution ya monde. Le ba maman peut contribuer à la évolution ya mokili, na évolution ya monde, peut na évolution ya pays. Donc ba maman ya Congo, il faut pe boloba, ba maman ya Congo, il faut pe botter les mains. Balobi spécial 3 ans nouvelle tendance, mesdames et messieurs, je vous invite tous, je vous invite Balobi spécial 3 ans, ça se fête avec une nouvelle tendance, marche une très grande marche de santé au Salama le 12 avril. Le 12 avril, au Salama Bongo na Kinshasa. Et Bogoye, point de départ au Salawapi, point de chute au Salapi. Bientôt, vous allez toujours brancher. La carte nouvelle tendance télévision. Et t-shirt, et ça déjà disponible. Merci beaucoup à Jordan Pantou, mon réalisateur. Au moins, t-shirt, il y a une nouvelle tendance. Et ça déjà avant, il y a déjà on a $10 ya pamba aux t-shirts nayo, $10 ya pamba aux la consommation à liboso, $10 ya pamba aux na droit ya kotambola, $10 ya pamba aux na droit ya koloba liboso à caméra, $10 ya pamba aux na droit au la mamebele. Donc merci infiniment à l'initiateur Alain Délé qui est le numéro 1 de cette entreprise. Merci infiniment la bâtonne Sobola Ndabiso, mon partenaire officiel, il s'appelle Paul Ventour et de Bundes. Merci infiniment à vous tous qui nous suivent de partout dans le monde entier. Voilà. Tokoti na fifi na biso ali solo bandeko ba bolingo balobi jour J makambo baby lisusu jour J na habite so moi combien pour na concert ya fali na Belgique makambo baby lisusu to habite tokosuka wapi makambo ngo ezandenge parce que comme ici ko ba menace de mort et comme ba menace de mort to zo ebate makambo ngo zo kende wapi dernièrement a to mona ndenge ba biloke zikaki et kuna sikoyo combattant Fali Poupa, baza déterminé, oaza déterminé na combat na ye, oaza déterminé na musala na to kosuka wapi. Merci na bande ko na biso basi oyo basala ka musala o musala moko na biso ba journaliste ba fingisa musala oyo. Ba finga na ba finga banzoto na bango heureusement ngaza na nzoto na bino te. Donc nzoto bino ba finga wana ezalaka na kati na bino et pas na biso mibale za na ngote. Marlène Kassanga na Virginie Manganga, vous faites la honte. Vous faites la honte de ce métier. Vraiment, vous faites vraiment la honte. Voilà, merci beaucoup. Tous en invité. Il s'appelle Analyseur. Tout le monde peut analyser na yé. Bon c'est la rana donna qu'on est bien analyseur. Bon ça la makamu. Bien analyseur bolobela. Analyseur. Bonjour. Bonjour Ndegonangai. Bonjour. Calme na no baga PPRD mais PPRD ya PPRD té. Quand on la bata PPRD té bango kuna ba na motema be mais lelo na obanda na oloba me na obwaka mutu nanga José Moule Mpaka. José Moule Mpaka na mikili donc grand pètre na ndenga mukete José Moule Mpaka na mikili chameau ya marka na Londres chameau ya marka Nzambe ya bilamba neto ba coffre fort chameau ya marka ko ba chameau ya marka musuba zolanda biso lobi chameau ya marka coffre fort ya bilamba motema mabe José Moule to bandi déjà chameau ya marka a bientôt kala mingi te na kati ya kini na kati ya Londres na ebike yo bilambe ke ya mais lelo toza bata ko démarrer analyser za muta mabanga te mena sepeli na bwaka batu na ngawana na ndenge ezali José Moule Mpaka na chameau ya marka coffre fort Nzamba motema ya bilamba na vie na ngai moko Dezimbwesi muto motema malamu. Voilà, merci beaucoup. Na vie na yemoko Dezimbwesi muto motema malamu pour comprendre que non analyser za na kati ya ba ata na kati ya lisolo na biso et analyser makambo ndenge zo kendele entre biso ba congolais auto sana mboka pe ba congolais na bandeko na biso bazali bana ya mboka mbengi ba komata ne makambo ngezo kendele na éviter selon analyse selon ba analyse yo sali o mona ngondenge nini. Bon, batali boso soki batu musuna no batali analyser te raisonner na mukuse to kata ka mutamayela Congo mumedo comme nga analyser raisonner formateur entraîneur l'idée des rois de Roko Matino roi Zingankouf porte parole en Nzambe Nzamba vitesse Kolonteka les défenseurs d'Afrique locataires en Nzambe. Voilà.
na ndenge to démarrer na makambo afali to pesa elengi omoni yango na proverbe tolobaka mwasi muto asalaka commerce soko azwi bénéfice akoyebisa bato te mais soko azwi perte akozala biloba loba kopanza sango na proverbe esu tolobi bato batekaka na restaurant bapréféraka mingi koteka soso po asukulaka na mabele libato loko asukulaka na mai na restaurant balambaka ye te to démarrer mingi nao na makambo afali te tozwa nanu sentiment le 8 mars analyser avant na ndako namoni le 8 mars bana basi bakomisi yango lokola koleka fete ya bonne année donc mutu azoyeba le 8 mars aza te sikoyo lokola boza na savant mutu amayela Congo il faut nayebisa basi le 8 mars ezalaka nini eza maputo bango balati ubi ezalaka nini bato ebele bayebi te voilà eza sikoyo ni le 8 mars wana namonaki fete embouteillage ekomi partout bana basi babimi na balabala mituka nyonso kaka bango ezalaka ni le 8 mars wana selon yo yango selon nga te ndenge basala yango soko lobi selon nga na fondé le 8 mars na sepeli na ngai na bacongolaise bobimi bolati bamaputa bopesi bamaputa valeur po basi ebele lelo baza na bango mabe bakoma kolata bajipa mikuse po batrompe me bolakisi kibasi me feti oyo ya bino eza yango te oyo bosali wana le 8 mars ezaka feti ya basi mpo na maputa te mpo na kofete te me topesi bino courage le 8 mars ezalaka nini basala yango mpo wani mwasi nyonso ayeba le 8 mars jour oyo aza na palais boulot biso tosalaka ye pa kozala ngo mwasi akozala journaliste mwasi pa kozala président de la république mwasi pa kozala mécanicien mwasi pa kozala chauffeur yango moni bazongisa reyo wana na basi bafandaka na ndako te mobala ye te boulot nyonso mwasi akokosala ngo asala réflexion po ayeba nga pe lelo ana kozala député nga pe lelo na kozala président de la république nga pe lelo ana kozala ministre songolo nga pe lelo na kozala tango susu groupements mwasi azonga akota na misala oyo mibali bazosala ozo comprendre po mwasi alakisaka na société aza na valeur mais makambo nyonso na Congo babola yango nsima mabe babeta basi biloko moko basi babosana jour wana eza jour ya dozima soko osalaka eloko te surtout bino bato bosalaka kindumba soko osalaka kindumba ofandi mpena obia afona tika kindumba lokola nakangaka suki na bando kosala makambo ya suki na ngai lobi na bima na bando sala place à danser lokola na tongaka mwa mukie na constate boulot na ngai na tika makambo ya kindumba na kota lobi nga pe na kokoma ba mama biyomba na kokoma ba mama ebele ozo comprendre na ndenge ya système le 8 mars basi na biso ya kisasa siko selon yo ndenge moni siko le 8 mars wana nde ba respectaka makambo basalela yango te siko baosala nini eza faute ya ba journaliste bajournaliste mpe eza foti na bango te eza foti ya moto ya koyebisa bango ke feti wana ya basi bopanza ezalaka mpo na boye moto akoloba mpe aza te yango basi bamemani na position kaka wana eza lokola feti ya bonne année bato balataka baliaka basoso me feti wana ezalaka mpo na bongo te bato ebele bayebi te donc il faut makambo oyo faut zwaka analyse donc biso toza basava na bamboka mpo bagouvernement na biso bonne année ezalaka nini eza na deux sortes na yebi so mbula mobimba oyo oleki na vi na yo otali bilan osali nini soko ozalaka commerçant otekaka neti 3 biloko ebakisami to ekiti soki biloko ekomi 6 nde okosepela okomi na 6 biloko soki biloko ekiti nde okoloba ane oyo nabunda pena biloko nange esala nini emata ebele epuis zu mosusu ezalaka nini mpo na bagaya zero bolimbisanga mpo na bamo me ya boko olimbisa na bino mpe ngai te eza kaka mo basala oza na quartier oza na 17 ans yo ozomona oza mokolo peti moko boye aza na 14 ans amati 15 ans azolanda yo na badimension soki azalaki mwana mwasi bokomi kozwa ne mobali niveau moko yo ozoyeba to ozotourne ntan ya kobala ifale obala eza te sikoyo fo zongo okanisi obime mwana oyo azalaki moke na bandoko tinda ye me lelo atokomi ozwa ne mibali ya age moko mobali alinginga te esengi mpenza ane ofo nasala tuna bala nakenda ndako ya libala mpo nazokola mingi sikoyo na Congo lokola batu balandaka cours ya locosologie c'est une science qui étudie à l'Afrique batu nyonso bakota na lokoso tina balobelaka eza te Noël nde batu bafetaka Noël eza feti ya Jésus te soki otuni basango bakoyebisa yo avant Jésus abotama mokili ezalaki so toza na 2002 mokili ezokita 2021 2020 2019 2018 mokili bandoki mokolo Jésus abotama
mokili ebandi sikoyo kovanse babenga yango l'an 0 boni bino bokosala fete ya le 24 jésus abotama na l'an 00 bino bokosala fete ya le 25 eza ya ye te eza ya pere wana balakisaka biso na tv babengaki pere noel anniversaire na ye sikoyo lokola bato nyonso bakota na loyenge bamemami kaka na fete wana po soko okula na malongi bakoyebiso na malongi babi jésus abotama ntango l'an 00 ebandi jésus abotami sikoyo oyebisanga banda tozonga na l'an 0. Voilà, merci beaucoup analyseur, merci pour l'analyse wana. Ce que lilo ba moka ya mukuse kaka pona ba maman concernant date na bango soit concernant moi na bango ya 8 mars. Ba maman fête wana ezaka ya maputa te ezaka ya boyete. Ba oyo basalaka, ba oyo baza ba ministre, eza bien. Ba koti mais yo siko osala ke loko te. Eza fête ya kovanda peno talobi te na zaka mayele. Na kokota ta na campus wana na kokota ta boye na koma pe docteur. Nakosala mwa boulot na ngana koma pe chauffeur nakosala mwa boulot na koma ministre nakokota pe politique yako balamusi bana basi le 8 mars balamusi bango pona boulot nyonso mobala salaka asala so ibe bolati maputa loko akine za na mboka luyenge mboko Congo loko la ezaka Congo bachaka ka bino boyebo chese bolongoli ka yaka donc mboko ekota na onga luyenge donc bomemani ka bongo meboye baka eza pona kofungula bino mutu. Donc le jour où on a peno constaté bitenga na kanga suki mais na koye kola pe na komi maître na sali atelier na ngai donc boni tozomo na pe Vitali Kamere mokonzi bo nga pe na ko sala politique nga pe na ko mo Vitali Kamere boni tozomo na président Fati président ya Congo nga pe na ko sala boulot na kompe président ya république ozo comprendre ndenge bala musa bango mais ko la taper ma pute ça peut bien. Voilà, ça peut face à Bamomi. C'est ça. Ils appellent bien que l'Africain, donc ils appellent malam. Voilà. Question nanga oyo, ça qui a plaisir, faut que tu banana comme maman, parce que les aliments na bango. Et question nanga ce qu'on a zongeli nango lisusu. Aliro tozo kende entre ba combattants na ba musiciens. Na éviter mboka yango oyo ndenge ezo kendele. Pour na ba combattants na ba musiciens. Analyser ozo ça l'analyse nini na concernant marambo yo. Ngana lobaki boy, na longo na chapeau, na lobaki boy. Ouais. Fallait abeti premier concert. Abeti on a chance. Mais Mouboule bima abeti on a chance. Voilà. Na loba na ba musicien bien. Na ba musicien. Pona kozwa ba combattant eta na ngoje mukie. Bobima na politique. Voilà. Bobima pena na politique. Bozwa musique, bozongisa musique ndenge salaki. Babasi abatu na poto akozwa mwana na yo soka raté. Opesi kolia ya na kinya sala ngo systématique et comme ya ye musicien zaka mandia ndenge toyoka ka ndenge pe to monaka eza eloko kolobate sikoyo tango lingo beta musique na batu na mboko yo zalaka te il faut sani faut yo kana na ba combattant na bolanda o mutu boyo ba policier ya mboka ana re neti deuxième concert fallait azolinga beto na ndenge na ngai na Belgique na ndenge na ngai etaki analyser raisonner mutamaye na moni afrina ngonana. Oh, Afrina ngondenge. Eh, Afrina. Tu as déjà calé producteur après ça il est à Mbongo, va réserver déjà salle. Après Sambongo te. Akalango nanu yaza musicien ne akalango. Ame kananu kovana na ba mwa ba combattant baza mwa ba bokechu, ba kangala machine, ba misuku tunayebi ba kombo na bango te. Avant na bango a doser bango na esprit. Et puis que na concert ezaka danser, na Paris ezaki danser, mais koto zo beta kuna ezaka danser. Et puis Londres ndenge ezali. Surtout na mboko ya zobeta neza danser ba voyou baza danser ba minduke tambola wana c'est toi là bakena quelque part analyser c'est ba analyse na yo os encourager tout ce que va combattre baza ko sala pona ba musicien na biso nazo encourager te nazo boya pe bango te nzambe tanga sali mokilo amoni soka za ye moko mokili tambola bien te a créer satan donc soko lingo landi satan soko lingo landi boy ngana za na gauche na za na droite mais ndenge selon na ndenge tolandeli pena ba combattant bazobunda baza na droit na bango par rapport ya mboka balobi musique ete mema pe na distraction musique soka zongi na poto koto makambo kesila te ozo comprendre ti lelo tozoloba no na este tozoloba tosepeme na este ezaka ndu mais yebisa ngai ete zela nini po esila kuna yebisa ngai na yo soki bana no bazobunda yo papa oyo ozokipe bango te oyeka otali botiki bango bazobunda ezala nini yango moni ba combattant bazo dize bazo duze makambo na bango na ndenge ya bango na ndenge na ngate so pona ngai fali ya kobeta na ye po fali aza na ye musicien aza menuisier aza mamutu mais eyoko kota na makambo ebele yango na lobi na fali boye na bato na producteur ba meka nanu
kokangana nous tension il y a les 19 wana 29 les 29 ou bien ça les 29 mais ba mekana ko solola nanu na ba combattant na nyonso voilà ba doser bango esprit concert beta ma bien ba la même morale so ba la même moralité le lot osa na émission na yebite makambo ile ka bolo ba penate en tout cas locataire en Nzambe makambo lobaki ya danger alors si danger que ça la kuna alors si arrivé que Oyache test côté naie l'autre pas test côté naie basangani te basololité avant concert on a le 29 betam ce qu'on a Paris tout le monde qui déjà nengeni ni ba massacre qui Paris nengeni ba tumba qui ba biloko ya bato ezaka no maire de la ville pe asimba ki marambango ce qu'on nenge dégueu salama qui na Paris wana alors ce qui est arrivé quand on fallait bien beta kaka concert kuna na Belgique ni ne koko maseno yo mais ngana yebi na musique ba beta musique ya tembete concert ba beta on a tembete concert so ya tembe ko beta te pour yo hôtel na podium voilà. Population nyonso na bazo talo yebi position na bango te donc il fallait avoir star à munene na mboko na minute yo bateau de commandement za na maboko na ye pour bato ba meka bakuna ba misu ba pesa ba kombo nga moto na tembe me ba beta te voilà mais fallait mi pesa kombo na te ma beti lokola na bateau à maîtriser bateau o eza o nga na lobo eza analyser à maîtriser bateau soka ko beta ngo le 29 Yé mongolo ko azandulemani aluka ba combattant na ba solola avant les 29 ba moni pena les 20 ou bien les 25 na ba combattant ba sololi ba sali concert le kabi mais ceux qui baza mutu na mutu question plus question égale et compréhension et compréhension que zalawana na ebisiyo tokozonga tokolobelango bato belé tokomona ba misu bazoki ba misu bakozala soki ndenge nini bato musu pe bakokangama na groupe ka ya bakombata po toza koto moko te toza pe koto moko te toza na katikati o aza analyser na lobaka tout droit voilà soki akobeta concert moto nanga fali leader na biso mikolo ngana obenge songanzi la muta simbi bateau de commandement muta zo mema 60 personnes na mikili 30 musiciens na 30 ba journalistes na ba journalistes musu ya batata mibimba batikana na bakinyawa ba kemba bazana ba kwese na biso ba vient na biso ba wera soni ba mema bangote bazana bakanda na yebitio na ndenge fali amemi bato ndeko na biso fali bongisa concert wana soko moni ba combattant na producteur bazoyo kanate kobeta ngote wana maloba analyser soko yoki ba bongami yo moko soli na bango obeti concert bien pour que ça la plein voilà wana ezaki dossier a fali pour na concert na ye à Londres et Héritier peut annoncer des concerts na Turquie déjà tout moni ba tout nyonso va soutenir donc Héritier Watanabe courage pour ça na biso zali kenon okende na ba musicien obeta concert malamu ozonga alors on ça l'analyse nini concernant des dates oyo Héritier Watanabe calé yango azali ko kende ko beta yango na Turquie date ni et ça le 29 na avant le 29 et là au monde on le baga na ba musicien na biso ngaku na sepeli bongo au monde musique ekufa banda polémique ekufa musique il faut ezarabo Héritier pas beti le 29 fali soka bongisi na ba combattant so pas robeta ka na question plus question égale et compréhension voilà abeti sur le 29 siko bato ba kotala concert Héritier na concert a fali et que pesa fali makasi amata danse et pesa Héritier amata danse mais ate oya ko finga fali nzoto na ye oya ko finga Héritier nzoto na yo be makamute finga nde musique omoni sikoyo musique na biso ba botoli biso po polémique ezate polémique avec kufa na musique il faut nzambe na satana ba yokana etange nzambe na satana ba yokani te polémique il faut ezala ka po mata dimension ya musique ozo comprendre Héritier betandule wana yokutu kuna ba osale lokote betandule wana fali soka yoka na ba combattant betandule wana po pesa siko elengi et pesa Héritier kanda et pesa fali kanda musique mbamo mati ba Nigeria bakundami ozo comprendre na ndenge ya kofinga banzoto te me ya kofinga musique ndenge ezalaka mutu na mutu omona ki kala wera soka bimisi boye jibe pia na bimisi boye musique mataki totikilaki batutante mais musique sobo yokani ka esaini ekufi yo posa na yo ezaki na musique ba misien ba yokana te batika ba yokana te ba musique bokoko yokana te sobo yokani musique ekufi oh satana na nzambe soba yokani église eza suna tina te ba passer ba yokana il faut misien ba yokana po basa lelo ka malamu te ba yokana te ba yokana bazo okese moko sobo za okese moko boyokani sobo za okese moko te boko yokana te boko yokana nde analyser la yokana na batu musute ngai na sankara to tambulaka so to monani to baye to fa mais so sankara zwinga du munduki ngazo na zuye munduki ozo comprendre
tant on a eu na botoli Sankara trophée na yena vitesse na TV monde mon bazi vitesse babité analyser Sankara yena école ba sankariste ngana yena école ba analyser na politique au mona ba analyste ba koma bana na ngai ozo pas to yesiko mais tsoko to ba analyste nyonso ya politique bana tango ngana za analyser ni Daniel Saf ni nani o Mike Mukebai ni ba analyse bango nyonso na ndako bazolala bazolia ba fufa ba mama na bango bazana na TVT tango Sankara zo sala école ba sankariste ba mikole bele bazana TV bazo potana kaka bana mike musu na ba pale ozomona tozaka batumi bale na école awa na Congo soko luki guerre na de batuana ndo sambo. Voilà, merci mon frère analyseur, c'est trop bien. J'espère que Paul Ventoux revient trop bien à Bundes. Azakota l'analyste, analyse, na biso tozali kosala yango elongo na analyseur. Mais analyseur likamususu ya pasi pena mawa o zali batutu bazali kobanga. Batu bandalo ba kenatika la naika kuna na poto ayate. Parce que ndeko na biso Jakinda la ndalo ba keno ken soka nyatika mabele na ya kisasa oyo. Donc, et si quand ça komona e ako salata mabe mais tout banda ozela kena zonga te mais kena yena kitasa to ba fena biso lo ba Jakinda la ki mukolo na yazo mona te ki mukolo na ye penala nda mutuloko la ken Jakinda la ba memie na okesete ba memie na eloko ta moni ken mwana mukie ayena ba vitesse to atikira bango TV ken atikira bango TV ken akei pa zongi ken azaka na kisasa ken azaka na kitambo. Ozo comprendre ye oyo azokanisa ya wana kokuta biso na kitambo. Ozo comprendre mukileza ya mame soka ye na makambo etali makofi akokutana nango. Abeta bino nyoso akuta. Akokokate analyser aza jidoka lelo te atuna batu nyonso oyo balola. Tala taninga lati. Na lobi wana etali analyser aza ya lelo te ba atuna ba Sankara tuna batu nyonso tango totambola wana. Biso badon ya koloba ezaki badon depuis karato ki mango me badon sport eza badon na biso. Kena keimi kilifali amemie yav kangama na wera vie wana Jakindala akangama na wera ba mema yete akenda ata poto mukolo moko te siko esalini Holanda mwana mukesa ni vitesse eze change mukileza na be époque ba vie ba Jakindala si basila e komi na be époque ba Keni ndenge lelo analyser la zoloba ba petit musuba ko ya monde za monde à relève. Yo ngolo ba Kenon Jakinda zoloba makamana papa ki mutama be bien ye pas à combattre na Kinshasa. Na dit combattant na Kinshasa za raté par rapport à Sila, par rapport à Monique na Keimi Kilia Tikali, fallait amemia par rapport à vitesse Ken a leki na vitesse, par rapport à succès Ken a dans succès ko le kaye. Ozo comprendre biloko na yebi ça. Siko atali bo bien petio na za sala ka Diembela. Adiembela Ken po aye pa fulama. Non mais ya combattant na Kinshasa. Na lobi ba combattant Kinshasa bazate. Ba combattant na Kinshasa bazara. On a limité bazara. Bazara kate na limité mutamakasi azate. Oh, na limité place il vient na biso azaki Tshisekedi. Les mutamakasi bazara te batamakasi bazara matete. Place biso toza na zone kin Barumbu, Lingwala, Muke Bandad, Babumbu, bani limité ba fene a tout fait. Bo ba combattant ba telemaka wana basala ba combattant wana bazaka ya IDPS. Yaza muta IDPS te. Biso toloba makamba IDPS te tozoloba makamba musique soka ko bima ayeye moko tozana makamba politique te soki ya ko bima lo bia abundisa Ken to abeta ayeye moko mais ayeba ke Ken azana ba soutien atambola na ceinture complet boka si pena Jakinda ngazana ko banga yo na bia bonga na ko banga Jakinda abeta yo analia wana ye moko atuna soka le yo etune dingo kuta ko beta ngate. Edingwe yo bino bozolo nazo yebisa yo ozo sala émission na analyser kende ko sala émission na Edingwe yebisa yeke atala opesi obi ke analyser obi ke yokutu okobeta yete na Edingwe na pa komi mukolo on profiter na Edingwe pa mukolo na yebisa Edingwe ayebi analyser tozaka na Mbujimai na Mbujimai champion Mbujimai postolo bando bengaka Edingwe baofana na baka dianga na sima na ba sibolite na banani moko ba yebisa ngo kinwa moko azalaka deja ya jidoka akanga deja mabela azalaka ba kacher ba yeko menacer be Edingwe kuna ba postolo pa ba soda ba ye mesimba kite ba ye bazwingai Edingwe yebisa loko na sala postolo tuna batambuji mbataka moko kao gouverneur akanga ngana obundela ba Edingwe na Mbujimai na obundela ba sibolite na Mbujimai
na bundele dingwe na beti pe batu na mbushimai edingo atali ba bi peti abi yakate na bimisoli kachanga binga koza kachete ngaza nga fetera po biso ya na likofi oya na maboko makambutu yolo koza champion siko tale dingwe azobanga ngai siko Jackie Ndala siko yebisanga combat cage soko sala box sala ki box no wana soko sala judo combat ngana naza premier représentant David Matadigibala makambo tali lokola fétiche ngai nanu naza muto na vani na JC Katanga makaya manchi représentant na ye ya liboso donc na makambo etali naza na bakisi naza na ba Novalgine naza na ba Tetra naza na ba Ligon naza na bakisi ya bitumba ya makambo mususu nazalaka na bakisi na yebisi yo ba Tetra ezali ba Nivakine ezali ba Ligon ezali naza na bakisi ebele. Voilà, merci beaucoup analyser avant les acquis juste à moi point il y a entre ndeko na biso Jackie Ndala ndeko na biso Ken Piana yo kutufa ko tcha kutata kimia entre bango mibale te na ko tcha tala ngana na idéologie ya Ken Piana biso za na idéologie ya Zacle voilà toza bano to bimé na sima Zacle toza na idéologie ya vitesse ngana Ken toza reloko moko soko yeba ngote lelo soko moni filmu na filmu makambo ne Matisse analyser na Ken voilà lelo soko moni émission ata na vani na paleta to bando le kana pito pale faut ba analyser yaka Ken faut zo do ngana Ken toza eloko moko nenge Ken awuti mikilitanga ya moni na analyser liboso zo mo ba plan na yo zo mo mukie esili siko yo ya obungela Ken abunda wanete biso ne ba tuto bunda ozo comprendre mais na pire esprit vie wana asala succès na ye na TV Jackie Ndala asala succès na TV atika Ken na makambo na ye ba journaliste lelo na koma komona ka ba journaliste bazolinga babunda bozo diminuer masolo nzoka ezali makambo mususu ko yoka pe obengi petit na yo ndeni yakala no petit ndeni osali bo mote bomami mais eza makambo ya kokende esa ya bitumba osala yolo boza combattant na kisasa osala ba combattant bazaka na IDPS na limete etalande timde ba beti ndeko na biso na tile kole na poto pa ba combattant ba beti banyati bongo na solo la ina bokecho na bi botika ma bokecho abi azaki te na groupe wana soko tali be stopaki yango na bina ba combattant na poto boza na droit na bino makambo bozo sala mais el musu bozo sala ngo mabe bozo lekisa bozo comprendre soki boza basé boza na kanda bobando ko loba président Kabila si alongwa président mususu aye bozo comprendre bobando ko yina Mobutu tala lelo na ko yebisa ba Kongola Brazzaville ba komo finga biso oui ba fainéant voilà batu azana âge à 70 ans avant na ndako atata na ina mama na ye wana Brazza na Brazza azana âge à 70 azana basili na nzoto Kongola Brazzaville ngana yebisi azana basili abotaka sili na nzoto azana 72 ans nano asala ata na société te il n'a pas tout fait alemba non courageux balingi ko simba basi te bamona ka basi lokwa banyama bayebi ko batela basi te talaka mboka Congo mukie o biso to pesa bango Damas lelo so to ganyi frontière congolais afinga biso à cause ya ba combattant et puis zuma kamwana etali ba Kongola Brazzaville te en plus we Kongola Brazzaville afingi ba mama na biso na ebisa yo nalobi akwa batu baza so na bina finga yawa natinda ipe biloko musuna ka sozwaki nde na finge so na bina finge makamba salite te mama salite non mama na finga bango pena na ndenge esengi kasi yango nalobi na finga bango pena ba mona ndenge baza pardon ko sala bongo batu balala ka chambre salon na mwana na makambu tu wana ba feneya na mboka mboka biso to ba pauvre bango basala ka makambo ya mabete biso omoni nete analyser azana ndaku na ye azana na bandaku ponga na sala ka recherche bangulu na matembele nazana bandaku nazana na bandaku mibale na somba na analyser et puis on a foutu dans ndaku salon na chambre ya danser voilà mais bango bafana na bandaku batata na bango babota ka basili bango bazana basili na bilamba otambola na basili o exaka na nzoto boy voilà bazana ngo ba Kongola Brazzaville ba tufi balata ka soka ka sesi weston amoni aza danser ndenge bazana boko kota makambo ya ba Congolais te etali binote so bozo benga biso ba Zaïrois boko kota makambo ba Zaïrois te ba combattant ndenge tozo kene na bango boye toko bongisa kaka parce que toza entre biso na biso ozo ya ko finga bokechi yo na droit ko finga bokechi biso nde batu to ko finga bango po biso na biso ba Congolais baza ba vie na biso toza na monde ya nani tozo beta na maboru metoyeba wana vie na nga bokechu wana vie na nga kangala wana vie na nga batu ebele me yo Kongola Brazzaville ko kata frontière ko kota te merci beaucoup voilà salité moko bo ba pauvre mboka ezanga salité na baja ba 25 abo fana bandako batata na
tala squaga to sana ngena finga bango na makambo moko pardon na zeko sa bongo te pardon kando na zana ngo deux fois te ko sala bongo te et puis une chance ka au fingo la ici facilité ko to ko beta bino soko tika gite to zuyo pena mais balobi kuna nde ba kongola baza na ndenga poto baza likolo ba kongola na biso ya na ndenge nini bango ba feneya basaka misala te baza na misala danser te basimba galare neti ba kongole na biso te ozo comprendre oya okuta na bango neti ba kanika ninda na France ba grand peintre na kati ya Kenya 4 palais na Likampa oko ba kanika ninda oyo okuta neti ba chameau ya marka coffre fort ya bilamba seti palais wana kini ba camion ko lobate ozo comprendre tala bato nazota oyo okuta neti ba José Moule Mpaka ba grand peintre na kati ya Kenya ba palais ba boutique à danser ba ozo mona ba vi mais yako uta Brazzaville na tukutuku moto azotanga Weston kaka azotia makolo kala chinya ngena butu kuna yo kala butu voilà merci beaucoup analyser merci bana yo Congo na Brazzaville ke boko zo li kofi otoboki yo ba salité batanzala batapasi batutina ba 70 bazofana bandaka batata na bango na ba mama yebi ba aji biso tolongo to saka quelque part to zape bandeko maika de kabola ovanda zo finga boketo ovanda zo finga ke bana yo oza mamba ba Congolais na makambo na biso to za bandeko na bango te so tolobi le to kanga frontière bokolala yo eloko nini ngo ya malunga bandako ya mikuse salité boza soki na 3 communes batu mobimba bo école moko tribu bozaka 3 tribus mais bozo bomana 3 tribus bobo sa mpe na bamboka na bino na ba Brazza bato basimbi bino bakonzi na bino baza ba Congolais olini toloba baza ba Congolais voilà merci beaucoup analyser baza ba Zaïrois kutu ba Zaïrois o bozo benga bakonzi na bino baza ba zero bazo konza mboka na bino tolakisa bino to na kanda fort o sweza yi micro te na ngana li yango fort ela mbala suka bokota masolo biso mo to yebi est-ce que musicien ngo bino bolo ba fali aza musicien na bino boza na ba Rafa Bunzeki yoka musicien Rafa Bunzeki kombo ya mutu mais roga c'est azasta mutu roga za star mazana ba dimension ba fali te ba fali bazana ba vitesse ke kaida ba vitesse ba kaida. Merci beaucoup analyser pour ça toujours continuer à analyser analyse na biso. Tout ça na mois de mars, tout le monde est biso Evelyne Kamo Lopez, journaliste oyo yeba kipe andape ko sa musa na CBS molimo na efana na kimia. Tout le monde bande ko na ya basi na sima ya kokunda ndeko na bango Evelyne Kamo Lopez, ndeko na biso Virginie Manganga na ndeko na biso Marlène Kasanga. Ba bandi na yebisa na ebite problème biso ko za nini? Babandi ko finga tina banzoto écoute makanga na banzoto na bango na banzoto na biso kutezate ezaka banzoto na bango na ebito ko sala analyse nini par rapport ya ba injure oyo bango mibale ba osala soni après ça nalobi vera nga Gauthier Mascotte moni mamu na yebisa ko Gauthier Mascotte le producteur le plus célèbre o petit na nga na ko sa ko conversion donc vitesse ka ndenge zaka ya Willy Musheni lumière d'Afrique porta Congo ngam na balola yo basima baby petit na bo sali 20 ans ata yu ezate Gauthier Mascotte petit na obo sali soki 30 ans ata yi ezalaka te me ba copie no ezala maboko na na lobi ba momia na mibale esenga pena to lokwa bazo sala émission ya bêtise esenga pena na memela bango émission ya bêtise to ça na finga bango mibale na ba dimension bazali na ba position baza basila lokola basili ba yeba baby saki journaliste kindumbo bazo sala bango mibale ozomona te makambo azoloba oya bimina oya bimina yo ba baby siki journaliste ba yaka na bango sala kindumba ngana yebi bango depuis kala bazali bata mokate bo bazali tant bazo ya na ba TV biso sito salade ba analyser to beti na ba écran sur na ba kuta biso to beti soki ba 22 ans soki ba 25 ans na ma mbetali TV Vous comprenez? Ngasiko balinga ngate na za la journaliste pour na za misala ta analyser raisonner parolier na sala rabasha na pesa ka charge na pesa ka ba animation ba konzi ba député ba yaka na fungula ka bango évangile ba passer ba yaka ba zwa ka idéologie na ba occupation belé sikoyo mukolo na pitopale na tikala na pitopale na yambaka bose soko monika bosa ba première question na tunaye maman ka bosa biyo za journaliste te otuna question ni na tunaye bi ka bose mali chance za nango uta nango na wenge to na famille na bino malamoko émission katani asilika kate akosilika nini o analyser ya bien analyser o siko sa analyser so ye na likofi kute na likofi ya danser kutu ko leko yo kanisaki voilà to bane ko lo ba makamana bande ko na biso basi bande ko na biso basi basila babungi et puis sous bazo pesa musala na biso respecté valeur ti ba pesa musala na biso respect lokola bango bazo lo ba makambo salité na lingi pena na saela bango émission
ya bango mibale tosala ngo na kuzu ya makambo pe ya salite nazongisila bango makambo ya salite po tosala na bango verbe raconter nga sikoyo naza na kati na take bango mibale est-ce que okoka bango baza na dimension te ndenge na ofingela bango na basoso nameka te kofinga te kofinga biso vraiment kofinga ezala permis te kofinga te tosala émission ya makambo ya salite ya bango mibale kasi bango bazosala kisabilité nga mpe nazongisela bango kisabilité mpo base calme soki base calme te bandeko na nga nyonso mibale bobebisi mosala pesa bango ka conseil mais na preuve baloba mutu alikeyele ekotaka mungu te bango mibale namoni bakotaka mungu te moko soko amikiti mosusu aloba omoni nga na domine yo mosusu soko akiti te namonaki lokola ndenge tolobaka na preuve mpona kopekisa mutu alango ifo bolangwa na ye longo malamu nga mpe nakota na buzoba na bango oyo naboma bango mibale angai na baposition ngai nazomona baborango ye ndenge ezali baborango balikundi ngai bamomie bamisukuta ava tranfunement il faut luka parfum po tranfunement ne moni sokoti na ndaka bangulu basolo moko ezala na badala bamomi mosusu baza nango entre bango de metolobi mutu te moko aza nango epuis so bamomi mosusu na bango mibale epuis so bamomi mosusu na bango mibale bamomi mosusu esenga posa ane silipi nibek esenga fo dringe soko dringe te ofase na ye te po oyoka moko sentiment na ye te usu bananyo babwaka baza nango Yo apparemment yebi bango déjà on a yeba bango te analyser yo mystique hein siko yango ezenga ya pena tika makambo wana analyser tika makambo wana voilà comprenez que nos chauffeurs ici pour analyser mais na ko beta bolo moko ya proverbe moko ya sexy kaka proverbe ezala nini na proverbe ne babi mwana ya mukie ya bébé asakana na mabele ya papa mais asakana na bora papa te asakana na mabele ya maman mais asakana na bora papa te voilà vous comprenez siko tout ke na bango na dimension wana ne balobaka mwasi ya nzunga restaurant azalo kwa mwasi ya ndumba mwasi ya ndumba bafungula ngende nga nzunga restaurant oyo ngoba ke bango basa ndumba bango mibale ndenge baobeta balakisi badimension doki baza bandumba po moto aza ndumba te koloba makambo ya salite bazoloba te tala dimension so déjà otangi déjà oyo abima na mibale misato aza déjà nani ndumba ebandaka na mibale oyo déjà boti na mwana tala bokoma oloba bana wana bazoyoka makambo ozoloba mwana wana mwana mutu te mwana eza bien te okoluka problème ya mwana na mwana en tout cas na bino mibale analyser apesi bino mise en garde bosuka wana bokalme wana nani petio musu nani Virginie na Marlène continue musala na yo Marlène continue musala na yo bosuka kaka na limite wana ndenge balobaka soki bozoswana na moninga basilisaka maloba te po alobi bokoswana mosusu bomba ndambo donc nayebisi bino na preuve bosuka wana soki bobakisi na nsima émission nazoloba nga na kozwa bino en charge en tout cas lokola bino bolobaka makambo oyo te tokoloba ngo tobendani place moko na kobenga bajournaliste na finga bino mibale mpo bolingi bobebisa mosala botika boza bamasa boza mpe bandeko bozalaki bien malgré tout bato bayeba tie bino kisongisongi ndenge bozokende wana bodimension kasi balobi baliaki bambongo ya pese bambongo bango balimba bambongo bango na bango yango balukeli bango ti babeda shu mbongo matanga eza ya mutu te soki muninga ali ezelaka matanga mosusu tiaka kongo aliaka mbongo matanga bolobaka nini mutu lokola tiaka kongo aza na biro te na mboka oyo nakamoka bafie na biso batiaka kongo bacourage azalaka na biro te azalaka mpe kaka ye moko nayebaka te buloni tiaka kongo oyo eza mboka bacourage soki Virginie aliaki mbongo soki Mala aliaki mbongo yo zela na turu ya bato mosusu eloko kutu ya kobundisa eza bata théâtre balingi bajournaliste te soki journaliste akufi mbongo bango bazwa kaka bango bapesa te yango wana nde bokokolobelila me bino na bino te oyo asalaki mabe alimbisa moninga oyo mpe asalaki mabe alimbisa moninga nga na milimbisi bino mibale limbisa Marlène limbisa moninga nani Virginie limbisa moninga analyser abi dose bosuka wana eza bavie ya mabe mpo na bana na bino bokomi kokota ntina bavie privé nzoka boswana personnellement bana na bino baza deja bamikolo bazoyoka makambo oyo bamama bozoloba bobebisa bana o mwana butu te asala boye azanga bana te bosuka wana bose kalme yango wana nalobaki na journaliste réunion mpe ezalaka te neti na bato net fo tosalaka réunion ya bato tu tovandaka mwa conseil moko ekotaka mpo ezala bien botika makambo wana soki bokontinue apres oyo
lokola bomemi biso na makambo ya salite nga mpe na komema bino na makambo ya salite. Merci beaucoup analyser donc comme presque na soka émission na biso je sais pas par rapport à nyonso auto tiko solo la nayo na peut-être soko ko lo bangoni na mukuse peut-être so za na makambo o linga ki fa ko sala analyse na ngome nga peut-être na poser question te okolo bango rapidement pour aussi ça te ba makambo ezebele so tolobi toloba nyonso bato ba osila tokozonga lisu tokoloba eza nango tokoloba to bomba mwa ndambo tolobeli bango bayoki bavie na biso bagoche mascotte ayoki ndenge aza wana ayoki deja ya Willy Musheni ayoki kani kaninda o nazozongi sozoka kani kaninda na kati wana pe aza kombata kani kaninda me bango basalaki po fali ya beta kani kaninda na kati ya France grand pètre bakongolais Brazzaville bakozala 10 millions bakokota pa na ye pa kani kaninda bapale na likampa mutu moko ya propre mwasi ya danser vie vanda chamo ya marika coffre fort nzambe ya bilamba ozo comprendre donc bapale na bakini danser ozo comprendre makambo na yebisa ya Willy Musheni porta Congo lumière d'Afrique azalaka ye moko talaka akini mobimba kabaka $100 $100 tala muta bongo bongo Congo Brazzaville nyama bongo aya kofinga biso tala ba grand pètre na zo bwaka ozo comprendre ah yo wana zo lukela bango makambo Congo na Brazzaville bango pe ba ko répliquer les na ko charger na bango yo kutoboyi na charger na bango ngana vanda kuna bazana eloko te batanzala bakolamba ndako moko baliaka fumbu ebela te bafeneye na musala bazana basili na nzoto basabotaka basi bayebi koloba bien te bafeneya ya suka na monde mobima na Afrique balesheki ya faneya na bazoba balobaka français bayebi kokomango te azoloba ayebi kokomango te pe français zanga basije bakongolais ya Brazzaville. Merci beaucoup analyseur, j'espère que comme dans cette émission Nabiso quelques dédicaces rapidement pour aussi ça n'a évité dédicaces c'est bon ici déjà. Ngai ndenge naza bona yisa ka yo na ndingaka mabanga mingi te. Esa mbote na Paul Venture na Bundes. Paul Venture na Bundes. Paul Venture balobike mobali moko ya Pembejero. Aza mulai ko koleka. Aza siko ndinga jire te akoleka ngate ngaza santa ba America ya l'Afrique. Ya za mulai koleka yo. Nani? Paul Venture. Oh Paul Venture. So za mulai koleka analyser veut dire tiniranga mo photo na tala pendant ce ko le ki analyser na mulai Paul Venture mobali ya Pembejero mundela zo bula kosala kaya dessin na beauté na yo. Donc il a pesi ombote. Voilà, merci beaucoup infiniment à mon partenaire de tous les temps chaque jour, Paul Venture de José Moulempaka, na kata mikili grand pètre moi na Tokyo, na pesio sou ya yo salam. Vous avez analysé Masaranga na France, Kanika Ninda, Chamo ya Marka, ya Willy Musheni, Gauthier Mascotte, bana Paris mobimba bana France belé, na pesa abino numéro bobe anga na osalo moi libangalologie, atopesi no mbongo te. Analyser za ne le consulter na boaki oka pona ba sentiment. Plaisir Olanda. Washington Aimé vient à biso Aimé Nzaou le grand sapeur na kata Montréal Aimé Nzaou le grand sapeur na kata Montréal donc muto alata ya tongo donc wemba kutu wemba atikilaka sapi pa ya Aimé Nzaou na kata ya Montréal atikilaka ba musicien te. Vous comprenez? Atikilaka Aimé Nzaou na kati ya Montréal. Aimé Nzaou pena. C'est ça rapidement numéro na. Numéro na ngande na lobaka ya Willy Musheni 082 72 63 066. Ya Willy Musheni 082 72 63 066. Ozo analyser mobimba. Soki odana makambo yebisanga yo yebisinga soki poza mwasi kitoko biolula analyser azana soki poza mwasi mabelo biolo bana analyser azana nazana ngai mais tokoloba pete toza ba célibataire ou bien toza ba marié toza kana kata ki. Merci la couleur passée qui était derrière la caméra. Merci infiniment à Jordan Panzouker qui a réalisé cette émission. Merci infiniment à l'assistance d'Alain, le premier citoyen de cette entreprise. Merci infiniment à vous, à toutes les personnes qui nous ont suivis. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à tous nos abonnés. Continuez toujours à vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Olingoloba. Nalo nasoaka na proverbe. Ya moko ne kosumana nzele zaki yankete. Pardon? Kosumana nzele zaki yankete. À suivre, au revoir. Parce que l'émission c'est là.